Mbote na bino nyonso bozwi lisusu occasion ya kolanda émission Maboke kaka nde tolobaka émission Maboke charge ya émission vraiment oyo boya osala nde mokili na wana eza ndenga mabete donc topesi bino ba mbote bisika bozali ba fan ya KNB News ba fan ya émission Maboke avec votre servante votre servante Rose Okito donc topesi bino ba mbote kaka nde na lobaka toye lisusu na elbino invité moko spécial car ndina lobaka ba o nyoso balikaka na plateau na nga bazaka toujours spécial pour na ngai pe pour na bino ba fan na biso donc to memeli bino Orly acteur à Makasi donc bonjour Orly. Bonjour ma sœur Rose Okito et puis bonjour na ba fan nyonso topé ba mourir ya émission na biso Maboke. Bonjour l'équipe technique mobimba ya KNB News. Donc un peu ça. Vraiment les autres zana Orly, tous on un peu partager quand on le voit tout solo là quand. Donc parole plus parole, question plus réponse. Donc vérité plus vérité à to bombarder parce que eza émission Maboke, bon ça toujours connecté quand on est dans le baka. Bon partager ba lien, ba commentaire na bino ça biso ba bien moko. Et ndesala biso ba bien moko. Donc Orly est-ce que to kikweba parcours na yo Orly abanda monde wapi? Bisa ba fan ya Maboke. Merci beaucoup pour la question, Rose Okito. Orly Lukisa, c'est un jeune artiste et comédien. Vouloir bon na République démocratique du Congo. Où a bandi théâtre naïe depuis na ba église, naïe na ba école parce que c'est vraiment chance autant na ba école catholique, ba cadre qui biso. Et puis après wana toi ko sala moi plateforme mo to benga kango les jeunes talents fondation ou to bande ko le kapena ba chaîne mususu la télévision ya mboka na biso là na ko kende fait de l'amour pas président Douche na kende pas président Masumu après kolonga pas président Masumu na sala ki shit na ngai na groupe théâtral Congo ya président Herman Kasongo Mr Chilobo j'étais sali depuis Canada. Donc on a peine un groupe oyo et pesa qui a opportunité beleza groupe oyo pesa ngai ba chance et za groupe oyo pesa ngai espace na milieu ya théâtre groupe théâtral Congo. Donc après groupe théâtral Congo na ye koyasiko pour le moment j'ai travaillé avec coach Cédric Dacosta le coach donc dans un groupe Amani pour le moment. OK, merci mingi. Nangi un peu nazonga parce que na mono ndimi epé trop. Nandimi. Herman Kasongo mon président bambote supposali mon président. Toni tozo un peu mukie. O kumisi bon biso pe toyoka ka ba makamde za kaka. Oh ba beba na kutu ba romi balé mais ah niveau zo kumisele bon pas que kumisa mais reconnaissance c'est l'on s'appelle na yo quand même on reconnaître que afula yo abimisa yo apesa sko yo na président bowele non nini président Herman Kasongo parce que na en coulisses tozo yoka pe makambo lobama ce groupe wana bon en fait quand on toka ki groupe Panzani groupe président Herman Kasongo et kalisusu te et yo posa parmi destruction ya groupe wana. Merci ma sœur Rose Okito moni reconnaissance na vie en la force na biso ba être humain tant mutoza reconnaissant na bolamu mo oyo muto asalela yo il faut pas robosa nango pour na problème ya jour moko Orly Lukisa aza artère oyo azala toujours fidèle pembeni ya président Herman Kasongo aza artère oyo a supporta président Herman Kasongo na ba galère na ba moment ya bisengo donc ngana za parmi ba artère oyo na longwa Congo te mais Congo nde longolanga ndeni donc c'est-à-dire Congo longolanga na ndeni ni tant Congo et bande susu ko répéter te ni activité de tournage ni activité de répétition nga azali parmi ba artère on a tikale toujours na kati ya groupe Congo na bande ko zela toujours donc zaki acteur zaki fidèle oui na zaki fidèle na bande ko zela toujours yemoko kolelo ko tia ko zwa likanisi ya ko zongisa eloko na ye. Mais na komona temps oyo na zwaki ya vanda toujours na kati ya groupe Congo ba activité zate ni ba production oyebi ke biso to vivra il faut koleka il faut sala ba production ya ngonde sala force na biso donc tant on a mona ki bon on a vendu ça faut moi ba une année demi ba production zate
nde na se décidaki nga moko nazwa téléphone nasola na père nayebisi ke pour le moment nazokende koluka place mosusu na travailler donc nga na groupe Congo na longwa donc en fait na groupe Congo soki ezalaka kaka mais tisiko naza artère ya groupe Congo bon en fait groupe déjà ezongi nango mais nga naza na ba chemin nanga mususu naosala naza na banzela nanga mususu oyo nazosala donc banzela oyo naosala na place naza ezopermettre nga lisusu te nazonga na ndako ya tata na ngai mais ndako ya tata na nga déjà ezongaki bazosala mosala na bango kitoko. Question moko eza boye parce que awa olobi oyebisa biso ke non ozalaki fidèle oui bandaki kozela kaka position ya père. Bon, en fait, olingaki groupe wana na motema na mobile. Normalement. Et pourquoi pas des groupes ezongi bo si vraiment ozalaki fidèle. Qu'est-ce qui t'a empêché à kozonga parce que olobi a bien kozalaki fidèle comme infidèle. Bon, ma sœur Rose Okito au moins na vie déjà ndé tozara boye il faut kozara na attitude moro tant de jours kei kendi avancer. Okay. Donc nazalaki fidèle na kati ya groupe théâtral Congo tant Congo ezalaki na ba activité nyonso normal tant Congo ezalaki pena Congo o makasi wana oyo biso tout oyebaki. En fait tant na monique Congo ezongi na place nazali bon kolongwa na groupe Congo kokende groupe amani eza lokwa yo longwe pa ya mama leki na yo ke pa mama kulutu ou bien olongwe pa papa leki ok pa ya papa kulutu donc place nazali na groupe Congo nazo se sentir que naza à l'aise parce que vision artistique et puis coaching eza presque banding mo biso tout aux ans likolo ya groupe théâtral Simba. Bon, na président Herman Kasongo to na ranking moko te parce que za papa na ngai o asala ngai Orly Lukisa na milieu ya théâtre toza na bien mais nga mondi na se décider que ndenge Congo zongi na kozonga te par rapport ya ba makambu na ngai pende ba bazolo ba keo na président Herman to be bana ndenga mabe na longa ndenga mabe naza les seuls artistes o nazala fidèle na groupe théâtral Congo ti groupe théâtral Congo kangi ba porte nango habiter na mito na répéter noté o Monica a aussi sentir à l'aise a ke luka place moko a travailler na yi ndesko place ngai na kenda ki yango na mba so ki groupe Congo za ba activité so ki groupe Congo za na genre ya makambu nyonso ba osala naza toujours wana pona ko participer quoi donc on est anda kuna ngai babinda ku oyo esika okola esika o botama esika o bandela vie babosana yango te parce que soki komo bosana ngo wana komo bosana borigine na yo donc Orly Lukisa azana e bien na bandeko nyonso groupe théâtral Congo. Ok, merci pour la réponse. Merci pour la réponse, Orly. Moi, non, c'est là qui est fidèle. Est-ce que Bappé, ça qui a chance? Il y a na ba pièce, il y a président Herman, ou les cas qui paient na ba pièce, ce qui est ça, ou les cas qui au tangi ta pièce moko ozala qui et ça la bien makasi. Bon, groupe Congo, na kota groupe Congo na okutango déjà, bon il ba fêté une année, il y a anniversaire ya groupe. Wana je crois bazaki na suite fin ya pièce moko lifuti nde wa place na côté ya groupe Congo mais tant na kota ki groupe Congo na banda ki ba répétition na banda ko travailler et puis ya ko koma na moment moko boye o esenga ke président Monique niveau ya travail na ngai niveau ya musala oye azokwetse pa na ngai komi mata nde ayaki opesa ngai pièce moko bon na joie en fait ba pièce belé mais ba pièce on a joie qui ils allaient ba pièce moko boye na bande ko sala juste ba intervention. OK. Na zaye vraiment na ba tableau trotté mais pièce oyo salanga référence ya groupe Congo pièce oyo président Herman afongola kanga maboko afongola nga motema apesanga chance et puis na bande ko pe na kutaka wana ba pesanga chance ezalaki pièce moto benga na kombo ya réseaux sociaux. Na réseaux sociaux place wap na zala ki second principal où on a joué à bon actrice Priscilla Zolan j'étais sali en passant il y a qui actrice principale dans la pièce oyo et salanga qui nazala Orly Lukisa oyo nazalelo parce que na incarné rôle nanga comme il faut donc
pièce sur réseaux sociaux ndeyango et ça la force nanga futaka yo pe parce que eloko nyonso kasi il faut tout quand même futa yo pesa yo pe moi pas ba relation di banda partout pour na yebi déjà na relation ya mon président Herman Kasongo déjà ceux qui de côté na film na so ça na poka na autre famille moi relation moi 3 4 na poto ba mona bon en fait sona bike na lobake pièce wana et pesanga mbongo wana seke na kosa public pour le na zana mutu awela ba 257 na zana mutu ba wewa mais quand même relation pièce wana efongola kinga ba porte ebele ou epesa ngai ba relation ou epesa ngai pe moi visibilité na ba dans un milieu artistique quoi donc ça li pe que coûter na grand moro boye ou abanda déjà musala ou liboso na yo azwa tan osolano boyete mais tant atale pièce réseaux sociaux na kata groupe théâtral Congo tant amoni abiki yo ndem to jouer na groupe Herman to jouer ça va félicitations mon frère courage bunda biso tout bon on a déjà bongo donc ça la de force na ngai na milieu théâtre et puis et pesanga vraiment ba relation et vandisanga mais pesanga mbongo te parce que théâtre na biso Congo ba producteur ba mécène ba zate ou ezala ki artiste avant à jouer rôle wana a obligé ou bien à payer sa droit naé donc ils allaient vraiment te donc et puis ça juste relation c'est tout hein? Et puis visibilité c'est tout tu quoi Orly et là quand on te comprendre un peu mystère on te comprendre mystère pourquoi ceux qui moi na outil na groupe papa formé après si est formé yo quand même aux arts reconnaissant quand même tous arts reconnaissant reconnaître papa na yo moi conseil moi qu'on a ba jeune oyo muta formé vraiment et comme à un moment donné pas fou qui vraiment comme boya vraiment y comme rando moi comme boya et ça là non ni on me quand un peu ko expliquer ba fana maboki parce que toi une émission maboki to le belaranios bon ba fan nyonso ya émission maboki ba fan ya théâtre ba tutu balinga ba artiste ya mboka na bango déjà et dépendant peu de l'éducation dépendant peu de l'éducation ya ba famille ya ba place to uti ba commune biso déjà ba oli luki sande toza boeta que un vrai né Congo to linga vraiment ko reconnaître ba valeur à bato to linga ko reconnaître vraiment ba kulu tout pe ba mikolo na biso oyo baza na katsa musala na biso déjà comme on a ba jeune belé lelo bazo boudé ba ex président na bango bazo boudé ba kulut na bango ba banda musalo liboso na bango bon eza marque ya kozanga humanisme ya kibomoto parce que tango za ki ba chebino tango zo luka oya théâtre oya TV ba yebaki ote mais tango kuta na président moi mutema malamu azuyo a commission produit naye atire na vente batu bakomo landa yo batu bakomo tala yo tango embryo mutu so donc soko za na nerf mo za solide tango embryo mutu omoni kanje tsokoki et on social no 4 mois inani na musalango après tango longwe okomo finga okomo loba n'importe quoi wana vraiment eza bien te et puis omoni yango bato bongo bakenda musika te basuka toujours na nzela après le temps tango tuna akenda pe na tika théâtre azongela cop né normal donc pour nanga Orly Lukisa naza jeune o na yebi ba valeur à bato donc normalement que président Herman respect sur base de quoi na kofinga ex président nanga sur base de quoi na nelo ko finga ete na mabe moko ngana ko loba en vérité donc na zaka juste na pona ko reconnaître toujours ba bolam oye aselanga tango bino ba journaliste bo ya mbanga na ba plateau bo tout nanga il faut na loba ka bolam na. OK ouais. Merci, j'espère que ba fana maboke boyo ki réponse na ba o baloba ki Orly na président ko réseau lekate Orly ye moko ye na plateau na biso na KNB News na émission maboke Orly ye moko à défendre le président na ye donc abeta tolo et puis nako baxelo moko moni ndetinga na miso na za pas président Cédric Dacosta naza pas président Cédric Dacosta parce que président Cédric Dacosta na président Herman Kasongo le roi Timba Nanzuzi est-ce que le roi Timba Nanzuzi parce que tant yo okomo boudé Timba to o boudé Nzuzi ezaka ke le roi yo moko o miboma a plus ngai na groupe amani bon to ya tant to kota masolo amani OK
Donc merci na pesi mbote na ngai na mon papa James Madi Motoke, hein, mon pasteur. Bambote siko zali quand do pesa biso ba conseil quand de to kende na kala bandenge wana. Alors Star lelo ozana groupe ya nani ya président d'Acosta. La président d'Acosta on a pesi bambote et comment ça peut évoluer, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Merci ma sœur Rose. Orly Lukisa, pour le moment, artère du groupe théâtral Amani, président Cédric Dacosta. Nous avons bien, nous avons évolué bien, tout va bien. Est-ce qu'il y a déjà eu l'opportunité de faire une pièce ou de figurer? Parce qu'il y a un groupe qui est rapace. Si vraiment un groupe qui est là, si vraiment il faut faire 2 ans, 3 ans, et bon fina kona no pesa no ka bambonga ba case yo pesa no ka bambonga ba tournage moleka noté ba on kande ba oleke na yo est-ce que aux opportunités on a koleka na ba pièce ou bien ta figure ataka ko figurer merci beaucoup kotala déjà na ina retirer le mot boyana biso déjà na groupe Amani mbonga tournage mbonga case ba biloko wana tout et pesa maraté yo artiste ndé au quotidien na groupe la qui sa grandeur na yo la sa capacité à travailler na yo ou yo zanango ya monde et obundela yo. Moi au sein du groupe théâtral Amani na figuré et puis na joué déjà na moi ba écriture et belé au coach a commis tout ça li ba pièce ndeti déjà pièce moi ou terobima Denis mwana ngani eza déjà sur YouTube na biso na Cédric Dacosta TV et ça déjà wana na joué ba film le roi Base donc meilleur film de l'année où ça na ba norme et professionnalisme na joué na kati wana non et bisa on a joué na kati wana et puis tout ça na ba biloko mususu eza na cuisine na biso kala déjà to lambango kala déjà to lancer l'ensango bokomona comment Orly Lukisa déjà a pesé sur moi les meilleurs na muke ndenge zala kaka. Donc nous avons à l'aise dans un groupe Amani. Question zabo. Ba avantage nini oyo peut-être parce qu'ils ala na ngo. Ya polémique té mais la question na tout na ebité. Moi question o donc ba avantage nini oyo et pas ya président Herman Kasongo ozwa kité na groupe oyo ya président d'Acosta quand même ozwa yango. Ok, non, c'est mingi. C'est ma toute première fois dans la émission, mais nous sentir vraiment que l'art de bien parler, puis na ba question et qui toko mingi pour poser nga. Pembe ni président Herman Kasongo groupe Congo sali 5 ans, mais na kati groupe Congo na sali 4 ans. Donc na sali 4 ans, na 4 ans on a sali na groupe théâtral Congo na bénéficier ya ebele o onka ke yebi ngai moko na mutema na ngai na bandeko tozaki na bango na groupe Congo. Mais pas ya pembe na président d'Acosta o na zana nu bébé wa bota misika. Donc ngai na longo groupe Congo na décembre si je me trompe pas décembre ba kota ba le 28 et puis na kende Amani donc ça déjà moi 8 mois 7 mois déjà si je me trompe pas pembe na président d'Acosta samba ko bénéficier zaka ke nazo bénéficier sous mayele belé ya musala na ngai ya théâtre nazo bénéficier kaka ko bakisa to pe ko kolisa ko yeba musala na ngai o nga nazo bakisa siko na groupe Amani yangwana parce que ya mususu pas président Herman na sukaki na C mais déjà dans le groupe Amani na komo ke na ba D et donc c'est ça mais nazo bénéficier déjà na notion artistique donc surtout ça o nga za rango pour sande yangwana donc un peu ça. D'accord lelo oyo soki batie au ministre ya art et donc aliboso au ça les années. Merci vraiment. Merci pour la question eza question na linge ne bisa o ko tsangona ba question tunanga mais na monde tout ça déjà même moral lelo se ba nommé Orly Lukisa comme ministre ya culture et art et le konga na lukana sala nanu naza artiste mais le konga na lukana sala nanu na ozana beaucoup plus esprit nanga eza basé
sur ba comédien oyo tobengaka bata théâtre populaire babiso oyo na oluka vraiment na aider bango na tongela bango ndeti basali ya ba spectacle na tongela bango ba atelier de formation, surtout ba atelier de formation. Plusieurs artistes to mona na balabala wana bazokutaka bandako bayebwe bakoti groupe sopi bakutena ba cadre mobo o bazama elete bazopesa bango vraiment musala to pe ba déontologie ya musala comme il faut te. Donc ngai eloko na ko créer kozala ba salle de spectacle ba université o ezaka ke pona ko former ba artiste comédien parce que na miso tozala ka na ina to ka na ina na ko créer donc na ça vraiment effort ya ko sala ke na ko tsamo structure mo ya bien na kati ya ba comédien parce que ba comédien belé na minute oyo baza un peu moi likolo baoyeba te aza nani na osala nini parce que bazoyeba bongo te le pourquoi parce que bazozala bien encadré te baatelier de formation eza te basale de spectacle eza te baproduction biso toza na ba capacité ya osala ba film ya koleka ba Nigérien ba Tanzanien bango to wana bomona wana mais art vraiment ezali oui art ezali pe inspiration au jour ba artiste ba bima au jour mais eloko zozanga biso ça juste soutien financièrement matériellement moralement donc nyonso wana et surtout ya okoma na ba école ya réalisation tous en école mo ya réalisation ya makasi ana mboka na biso ezate. Donc il on a au sala nanu ya ko tonga ba biloko ngana ebisio wana. Merci beaucoup. Donc c'est ça et vraiment, puis il y a ko sala pe moi centre moko o eza ya cadrement pour na langue pour na biso ba artiste o ya ko za na difficulté langue akei na kuna ake ko apprendre pour esa la pe force ya mboka na biso parce que les autres ebi ke mboka zo volume anglais moi ba français moi ba nini mais ba artiste belé pe o baza limité parce que loko ekanga biso pe yangwana donc d'accord merci vraiment j'espère que émission na biso yo ba kondi batala kango voilà pourquoi to kotsa ka question pour na yebi vraiment botala kango et réponse ezala kaka moko pas ba artiste ndio so presque na yambaka awa réponse ezala kaka moko vraiment boyo kata bango mawa bozongo vraiment na considération star lelo to mona mboka na biso to ba bantu oui mais art na biso ya lelo koma kaka bêtise oui. Autant là vraiment télé vraiment boyo ka vraiment lo comment boy et bimé c'est pensé vraiment pour na yo un peu to tikali moi quelques méthodes to chité pour na yo conseil ni no kopé ça est-ce que pour na ko sala lelo ko c'est qui sabato est-ce que pour na ko lobalika mo boy faut bêtise kaka makasi kota. Merci. Moi conseil moko ka opesa bango. Merci Rose. Au moni déjà batebele baya il faut à l'artiste il faut à analogue singa déjà webinga analogue c'était il faut à l'artiste il faut tobola il faut tchoko on comprend donc déjà webinga balinya na zara na monté bon et ça dépend l'éducation na mutu lenga zuna groupe na ye ou bien o awuti na ndako na bango tonga na yebi ke na sala to benga to za ba éducateur ya masse peut-être ba artiste belé ba définition théâtre té mais vous avez éduquer les sauter définition théâtre c'est la représentation des conflits humains sur scène devant un public donc ba conflit biso to za ranango biso to zwa kango biso ba artiste to zwango to lambiango place rose bande ko so na le amona mama ya bino bozwa ki conclusion ya bien té to bande ko finga mama o abotio mais biso ton to zwa makambo o yo salaki na ndako na bino il faut te payer sango suite mo ya bien donc na suite to payer sango to laksa ke rose mama ba finga ga été donc ba artiste belé mama soko fingi ozwa malédiction normalement mais ba artiste belé ba misusu bazo sala ba genre ya ba pièce ya lolenge ya bongo est-ce que waneza ko dike mas ou bien ko tinda ba peuple ba continuer toujours ko ça mabe donc pour vous dire qu'il y a bateau ba sala lolenge ya bongo babosani ke to diffuser na média za kenga kolanda on a koko na biso na kolanda on a papa donc ezana ba groupe o ba salara ba pièce à lolenge ya bongo ya ba bêtise ya pesa na ba biso donc biso déjà le roi toza école Simba école Salongo ya groupe Salongo ba biloko nyonso o eza ya sanité oyo
eza ba immoralité biso déjà elekate yango pour vous dire que na ba groupe musu to uta to tsaka ba lox mais so talinga lelo na lox te na boucle d'oreille teza parmi ba ordre oyo to pe morale oyo ba président on a travaillé na bango et puis on a travaillé na bango pour le moment ba pesara biso toujours à chaque fois cause à l'artiste eza état d'esprit eza ko telisa lèvre te ko tsaba boucle d'oreille te mais eza mutu na yo c'est l'intelligence parce que art na kala to surtout ko la to eba ki on so ba bengo mango bo fo silika to eba ki on za musala ya bazoba mais les contraires za musala bazoba te donc bateau tout ba nga ba bebisa musala na biso tout signe vraiment à son excellence Patrick Mouyaya tellement za ministre ya communication et médias ndé akokipe ko sala loi moko boye ko ko telemela ba groupe nyonso oyo sala ba sanité oyo bebisa ba immoralité ya bato donc un peu ça conseil non pe ça bande kwana c'est l'état yango ya robongisa c'est l'état yango ya koluka bo sala makamba kitoko po ememela bino pe makamba kitoko. OK, merci mingi tokomi presque na suka malobano ya suka eza nini ba o balingi ba contacter yo malobano ya suka na pesi vraiment merci beaucoup na batuto ba occasion Rolanda Maboke émission Maboke bato tout bo komelanga na ba page nanga ya Facebook na presque na ba plateforme nyonso sur les réseaux sociaux par rapport ndé bo monanga vraiment sur scène té babo limo ouais ndenge bo mesana toujours ko monanga yi ezaka juste artiste pe amo esenga faux repos d'inspiration maramususuya après trouver sous succès na makamba malamu naza toujours naza artiste na kufa artiste VIP que naza yi pe na ba formation musu na landela ya réalisation yango vraiment et bandé ko empêcher nga moi mke mais kalaté beaucoup retrouver Orly Lukisa sur scène à travers groupe théâtral Amani ya président Cédric Dacosta donc Orly Kachuva azane toujours contact bon pour na batuto bolingi bo contacter ngai botika plus 243 85 20 58 600 plus 243 85 20 58 600 wana za numéro nanga privé ya WhatsApp donc soko bengi ngai okozwanga mbala moko place wapi bomona na oloba mabe na émission boko komelanga te place wana balobaka boete parce que naza mutu naza être humain na koza parfait na nyonso te place wapi bomoni ke na lobi bien bo motiver nga et kosala ngai vraiment bien pona batutu bona besoin basa la bino ba promotion ba marketing je suis agent marketeur bo benga na numéro wana pour na sala promotion ya produit nyonso et puis ya ba artiste nyonso ngamo naza artiste lokwa na linga ke art nanga art ya mboka na ngai tout faire remarquer yango na beaucoup plus sur travailler na ba jeune artiste bo benga ka na numéro wana bokozwanga moko bozwa mutu te bokozwanga imoko ma sœur Rose. Merci mingi pour assister biso a nga pe na lobby merci mingi pour KNB et passer na ngai et ça linga vraiment bien makasi surtout yo na émission na yo Maboke ma sœur Rose et ça linga vraiment super bien kitokos na ndenga mukete. OK, merci beaucoup na bino nyonso bolandaki émission Maboke kaka nde to loba émission Maboke charge à émission n'habité na ko vanta ta moi de après quoi comment choto les gars ouais 4 mois na pesi ma maman chérie Suzy Kachuva Mbote Nepsien di Natala na pesi Mbote Judith Temo Lumière Mbaxi na pesi Mbote Jika Galiano CD grand coiffeur wana mon coiffeur privé na pesi bino Mbote Coco Rachel Kwebo Coco Beki Fouti Coco Sarah Fouti wana bakoko nanga na lela bino fort bambote na bino yango wana moi na bino Orly Lukisa Kachuva yeyo. Donc, OK, merci ça. Mingi, je salue non saluer mon papa chéri, mon cordon mon papa chéri babi Jimmy Mukendi ba mbote siko zali papa ça na zalelo na zali Jimmy Mukendi babi reconnaissance le boss et on to lo bela il faut qu'on reconnaître la pesi sous son mbote na ngai une équipe
technique bao basali ete bomo na lumière kitoko boye papa Timothée kaka boye na zaka babi na ta zaka bambote bisika bozali. Je salue aussi Achitophel Manianga et Nice Manianga bambote siko bozali. Je salue ma famille Kaoya famille Okito bambote bisika bozali babezo toujours branché na émission maboke charge ba émission oya boya sali mokini na bandeka mabete ndenge polémique ité ndenge page onde kande ekendele to mona la prochaine bye.